Bonjour à tous les abonnés de Karine Yamado TV et pourquoi pas à vous les amoureux de Karine et Loubou, votre émission que vous aimez autant. Et une émission là où vous découvrez beaucoup de choses. Et puis à chaque fois vous allez découvrir bah recette vraiment qui toko pe ya malamu oyo ba star na bino bazo lambela bino Karisi disu ayaka kosala musala nenga mesana kosala musala na lobi partout na kota partout na kenaka pour na ko faire découvrir bino ba artiste na bino na ba vie na bango ndi ba vivre na bandako et pourquoi pas na cuisine parce que tout mais ça na komona bango na ba scène en dehors scène bazala ka ndenge nini est-ce que baza vraiment ba papa solo baza vraiment maman solo baza vraiment bango ya solo donc makambo bateya ka bato na ba TV bango passer la rango c'est pour cela que Karisi dit na yaka vraiment sur le terrain pour na conseil la bino musala là je dis merci na nkolo yesu po yina pesi biso pema parce que aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, c'est le 365e jour de l'année. Dans les belés, bakoufi. Et belé, basu ba problème. Bazana ba hôpital. Ngana yo to l'équipe on est loroté. Et biso le loto envie. Et to tamboli nae et bandeli kinyo tozo kende na suka à quelques heures tozo kota la ansika. Et puis j'ai l'honneur d'enregistrer une émission le 31 décembre sur la dernière émission de l'année. Le 31 au bato ming basala ratba fana na bandako pour makambo zaka tellement belé mais nzamba sali ngolo elongo na glangoma toyé ko enregistrer émission Yasuka il y a 2020. En plus c'est ce qui vont noter avec une invitée spéciale, une invitée pas comme les autres parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, nous allons clôturer cette année avec votre émission Karine et Loubou. Vous allez présenter par votre chroniqueur Karisi Dissou. Notre invitée, elle s'appelle Maman Flore Bango. Bonjour. Bonjour, monsieur. Maman, santé bonne. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça va aspire, moi ça du balai. Non, moi ça du balai. Maman, aux artistes à Kala. Yo pene à TV mais na Karine Yamado TV eza mbana biso di boso pesa biso honneur au fond na biso porte to sola na yo bato bazo tala yo ba vraiment vie artistique na mwana. Merci. Na pesi d'abord mbote abonné nyonso ya Karine Yamado TV vraiment na lingi bino mingi na lingi bino mingi. Les artistes na bino Flore Bango au lelo abengami na kombo ya sika ya Fundu donc Flore Fundu. Voilà, Flore Bango Fundu azali artiste et comédienne oyo auti na carrière ne musika bandi carrière na ye depuis 1999 na bandi na groupe ya président Masumu Bambote Belé, pas président na nga ici Kazali, Masumu de Brinde, na koti na 9, na sali une année, na yo longo na 2000, tant na longo na 2000, na yo kokota na groupe Sans Souci, ti lelo na 2020, ndé na yo kolongo na groupe Sans Souci. Donc voilà. Non, au possible ça. Impossible non par rapport à nous. Et ça moi mon possible ça. Na nini? Yo longo na 2020. Na longo groupe Sans Souci na 2020. Na solo. Si. Ah, au longo qui na yo mais officialisé que on a tête au longo pendant na 2020. Na longo ndé na 2020. Oui. Oui, yo kanga na groupe Moussous à part avant 2020, yo kanga na groupe Moussous. Non, na groupe Moussous mais na yo ka no comme président na groupe moko. Non. La commune présidente mais na salle bon, disons na za présidente, na sali groupe na 2020 oyo, quand on a le groupe Sans Souci, na sali groupe mais pour le moment ngam nazo diriger na le groupe en côté, na té bateau bazo diriger groupe parce que ngana za na makambo belé en sala. C'est pour ça qu'on a un groupe Sans Souci d'Afrique parce que ça groupe le loso Maman Flore Bango Zoleka aux a marqué un groupe Sans Souci d'Afrique. Aux a référence à groupe Sans Souci d'Afrique. Souvent moni groupe Sans Souci d'Afrique. Et vous avez dit car si Maliwa ya papa presque bino tout
kando lobby simaliwa papa donc balobara eloko so kolo nango azali ezala ndenge mosusu so pe kolo nango azali susu te eza susu ndenge moko te ndenge moko azalaki donc voilà tant ye moko kolo nango azalaki ba valeur ezalaki donc abandai ko considérer batu o ya yebi ke basalira ki musala malamu o bazo kotisela mbongo na société voilà quand on parlait des filles dans quatre groupes. Voilà. Donc, talaka depuis 2000, si na 2020, combien? 20 ans. Donc, 20 ans en groupe sans souci. Donc, ils ont jeté. Ils ont jeté. Tellement trop. Bon, il y a ça bien. Ah, Serge Louye. Ah, j'ai salué mon pote. Serge Louye. On a pensé. Elle ou moi. Voilà, elle ou moi. Bah, si je savais. Zunguluke. En tout cas, Ebele. Non, non, tout le monde a été. Il y a le Liboso Nanga. Il y a le qui depuis 2019. Il y a le 2020. Voilà, vous avez un poste aussi dans le groupe, on dit ça qui est donc président Bimi au Monique Obini Bozela qui a remplacé. Ceux qui pour la bonne mettre un peu sans souci à couper en 2007. Non, non, 2009. Les lots 2020, donc 11 ans. 11 ans. Donc 11 ans déjà. Donc ceux qui pour la bonne temps sous tout ça 11 ans, temps sous une 2 ans 4 longue. Mais la semaine 11 ans. C'est que tout ça qui est fidèle. Au côté dans YouTube. Tu as DVD, tu as les autres qui sont dans YouTube et puis maman Fleur Bang pour ça qui sur chaîne yo. Tu vas qui chaîne wana, tu vas qui rose à diriger peut-être pas Serge Louye parce que ça qui moto ça qui tellement trop. On est pour jouer ne peut mingi. Mais tout le monde a battu sous basa ça wana. Non non, net na chaîne nanga mon a dirigé la chaîne nanga. Mais ceux qui ont un moi problème et qui n'a besoin d'aide moko Serge Azala wanaka pour nangai. Donc atika nga musika te. Même pour un groupe ceux qui bateau bazo diriger na babito za besoin tamsu ya Serge Louye. En tout cas à Ozala wana. Il faut être ma bête quelque part. OK. Surtout la majorité à bateau baza na groupe na baza bateau za na groupe sans Sud-Afrique. Même pas. Non, baza qui na groupe sans souci, oui, baza qui déjà basi balongwaka. Bavandaka. Baza qui ne sikate. Tant ba yoki ke Fleur Bang wa sali groupe ndé omoni bango nyeso ba yo rejoindre groupe. Donc ils qui te ke na longoli bango na kati ya groupe, bien tant nga na longwe bango pe ba longwe non. Papa relation il y a président pour des chasses. Le parent bien a intervenir dans le groupe Sud-Afrique au Kende. Bon, ils ont ma bête, ils sont bien na qui ne peut intervenir. Ils ont groupe nanga, ils ont groupe nanga, groupe Ebanisinga et Mukili Mobimba, ils ont Fleur Bang. Donc ils ont grâce à un groupe sans souci, donc grâce à deux fins sans souci, président nanga sans souci, donc paix à son âme, voilà. Grâce à président pour des chasses aussi. Bon, surtout grâce à président poudre de chasse, ils ont ma bépenzate. Mais ils ont grâce à président poudre de chasse parce que nous avons déjà Fleur Bang. Si nous n'avons pas président, nous n'avons pas président Massoumou, nous avons Fleur. Nous avons un groupe sans souci, sans souci à former les sous-sous, nous avons comme les sous-sous Fleur à ma casse. Donc poudre salier le remonter fort, moi côté pas pour que nous allons former. Donc c'est ça. Non, nazoloba c'est qui est vrai. Pour tous ceux qui n'aient non, tous ceux qui n'aient pas collègue. Tant on a côté groupe sans souci, avec qui n'a pas posté. Tous ceux qui oui. Non, nazoloba te pour la polémique. Parce que nazala muta polémique te. Voilà, nazoloba te pour la polémique. Nazoloba o eza réalité. Oyo ngai na vivre. Tant on a outil et pas masumu na ye groupe sans souci na côté poudre aza chef te. Tu besoin sur tous ceux qui ba tous autres travailler dans groupe. Par après, il y a un président sans souci à économiser. Tant qu'il y a comme qui maréchal à économiser pour cordon un groupe. Tant qu'il a commis cordon un groupe, sans souci à écokufa, avant kufa, à économiser pour président.
Donc azaki présenté tous qui ka collègue. Donc c'est ça. Voilà. Ah, siko tant otambola lelo ozoleka oke ba tournage ba star msupi ba yeye ba leki ba yeye parce que zaki pinda jeune tant ba théâtre. Lelo komi maman. Cohabitation na yo za ndenge nini na bato génération na yo na ba obazoya après bino ne ba obazali boso na bino équilibre ndenge. En tout cas na équilibre normal ba o biso to kuta lokola ba sila lokola ba fia lokola en tout cas bazebeli ba Gabriel o to kuta liboso na biso na nzonzingi. Voilà, to pesaka ba respect wana. Ba respect wana vraiment ezala so to na ba tournage to kutani to koseka to sola malgré ko seka même ba respect zali na so ba ke oyo aza mukolo nanga oyo aza ancienne abandi liboso nanga donc ba respect wana ta to koseka même ba limite ezali. Donc voilà. Ba o peut to za bango génération moko to za bien ambiance so to tournage to za bien so eseng to blague to blagaka so eseng to sa to seka to seka. Ba ope o bazoya sima na biso o ba yesima na biso tant to kutana na ba on ba tournage en tout cas tous ala bien mais respect on est ala ka soki na ye na kuti bango na pesi mbote c'est tout na zuita msu place nanga na ke ko vanda na vandi pembe na vandi place nanga soki ezali kam to se kabiso to seki mais moi respect zalaka pour musana biso soki e community bo sanga na kabino nyos tout en tout cas moi ba respect silaka voilà ba respect silaka tant que tous amis kolo ba leki pour pas pesa biso respect biso mo faut to se respecter ezate to ye to banda ko se kaso inde nini to sala ba blague banité so esengi lera musala elo moko boseki ezate ki donc c'est ça so yo fandi observer na ba génération so ninge leki génération ni oyo mona eza meilleur génération ni oyo eza meilleur na ba ya théâtre wa te ba on a pena non batonné sala pena musala pour musala génération o ezaki meilleur que les kaisa génération ya ba lipati génération ya ba mama Chako génération ya ba mama Mabele génération ya ba Mindondo défunte Mindondo paix à son âme ba mama Pembele donc disons bato nyonso bazaki groupe groupe Salongo donc ba mama Linga génération meilleure yango wana ah parce que yati na minorité ba osko bazoya bon bazape ba oyo ba meilleur pe baza na kati ba oyo pe bazoya tamsusu ba yeli beat moko boye parce que na musala auto sala mutu nyoso yaka na beat te kayo sala musala OK biso bazoya na beat karaki non ba mona biso so ba ye to donc makambo belé na kati ya monde na biso ya théâtre pour nyonso vraiment eza ya kolobate mais ezo sala moi passi surtout ba génération o bazoya lelo donc makambo bango pena nde mutu ba BBC tant mususu musala o ba tout komona liboso ezalaki ba contrat signé ba contrat non mutu tête boye ba signé ba mon contrat groupe wana ka ba ndo jouer na kata signé place musuti mais après to moni ba contrat ngukati la chaîne non chaîne par chaîne même sous chaîne moko songolo par exemple ça ba tout contrat kaka ba jouaka wana bit ba top isala ki ba ko isala ki ba simo pe kala nyama de TV pe isala ki yango mais yo ça mo ki ba contrat wana eza souscrit et bino na bino bo se familiariser au sangani de sorte que bo ça sous forme contrat moko boye bo tumba na ba chaîne na ba ninga entre bino na bino parmi bato wana yo se retrouver te na kati ngana se retrouver te na kati ce que vous avez na dit que les mots vous savez que non il ne tourner pas na yo peut tourner pas na ngai peut tourner pas na nga même souvent peut se cacher mon hôtel mais non peut se hôtel wana te yo sala kaka ozara transport na ebite nga makambo wana na yelanga te non na yelanga te que non to sala boye yo tourner pas na nga na peut se cacher te na saboter nga vraiment ikamwana nanu eyelinga penza te nanu eyelinga penza te donc nakokotia commentaire ne loko o na yebite o na sali nanu te donc voilà ma fleur na ndete so no mona mama malamu na mona na mama malamu na propos na mona zolo bo mona mama malamu oh na ndeni ni mwana malamu pe oza pena trop besté
so net Obesité. loko esami na kombo na yo oza juste là pour na jouer Nga nazala wana ka pona musala ke base boko boye ye o fleur boye ezalaka siko nini eloko nini esala siko eloko wana ogardaka eloko wana dignité wana parce que nakosite ka motu moko comme exemple mosusu mpe baza nakosite motu moko comme exemple neti mama ani biasi c'est rare omona c'est rare kute mpona esama te oyo eloko moko emeki boye na nkombo na ye e toye mpe na parce que vous êtes maman mais tu es jeune maman oza mpe na baage mosusu mpe na bandeko no mpe mosusu oyo mpe lelo makambo bimaka ebele mpa na bango parce que yo osala nini pour ke yo ebimaka bongo te ezaka respect nga mona mipesaka parce que so yo moko mipesi respect te baopesa mpe respect te nga mona mipesa respect et d'ailleurs omonanga nanu na baekiri ya bata théâtre ke naza na ekiri moko boye so tosisi ta mosusu mosala tobimi tokimela tokifanda boye tokiboye nazala nango nanu te donc depuis na banda théâtre nazala nango te peut-être camarade nazalaki na ye plus na monde ya théâtre ezalaki Amanda Feza on apesi mbote vraiment ma copine privée personnelle aza siko na Kinshasa bon séjour à toi ma copine Amanda Bondo Feza voilà ma copine aza awa à part Amanda en tout cas nazalaki na Viviane nazalaki na Tendresse et puis entourage nanga ezalaki plus ba mibali Serge Omari Pierrot c'est tout donc entourage nanga yango wana mais poyoka ke o naza esika boye au tournage esili na ke esika boye on a ke boîte on a ke bar on a ke concert na sala biloko wana te sko bezango bien buzobango e ya na kombo nanga nesi pona nini donc tant musala ezosila directement naza na ndako donc c'est ça. Là, je dis meilleure vie et bonne année 2021 à toi, la fille unique, fille à maman. Et Kandi Watukula, la fille qui a un cœur, pas comme les autres. Kandi Watukula, mon amour, il y a Kitoko, il y a Maëlle, il y a Moula, il y a Taya bien, la fille à maman. Maman Flan, tu es bien, non, qui m'a envoyé. Ma vie privée, mon qui est. Mon qui est. Maman Flan au Bali. Au Bali, au théâtre. Femme dans les médias, entre guillemets, elles ont comme exposition. On va exposer. Son papa n'a pas. Vous avez un Soto yo kana ndeni. Donc on a un téléphone. Té, vous avez mis son moi yamba té. Voilà, merci papa nanda kuto yo kana bonga papa azala awate. Papa za ibanda. Mais rien n'empêche à ta papa za awa. Soyi papa zaneti awa. En tout cas ngamoko na mi pesa a congé. Na mi pesa a penza repos na tourna raté. Ba répétition na kenda té. Na vanda ka penza so ezaki asali 6 mois na za repos. So que sali 2 mois na za repos. Donc na tsaka na disposer temps na vraiment po na ye. So ka za awa na zora temps ya vanda na ye. Kobima na ye, kolambela ye, kosala makambo nyonso, kosokipe na ye. Floyo bala, mais libala na yo après mariage na yo, non eloboma penate. Hein? Non ebetate. Ebetate. Non na sens nini? Nabite ke bato ba ba na bango ke ma Flora bali. Non papa wani libala ba artiste comédien, surtout vous les comédiennes, et comme après mariage na bino, il fait loko moko ya. Oh famille kuta moi sur le bakiboy oh famille kuta mobali ba le bakiboy oh basa oh mariage wana kuta sali besoin ici boy maman ezala pas citoyen ba raté so ezala nini pour na biso ba artiste ceux qui artiste à Bali vraiment après mariage il o moko ya kakobima ou bien ceux qui kaka fiançailles eleki tant bazo kende na dot pour ba kende na religieux ali ba problème ebandi ezanga raté bon nga vraiment na part nangai eloko wana na ebité faut zakabata mitema mabende o bakokosa po biso ndeto vivara boye mutu nyonso azana bato balingaka na bato balingaka ete donc nga nazana ngape nazanzambe te po bakotela ka nga to baloba malamu pona nga non mabe yaka mais ngape mabe yaki na ebité so boyoka kyango
mabe eyaki eyaki nango eyaki mais il faut yeba eyaki siko moma nini na temps nini tosali 3 ans de mariage nde makambo yo obima donc ezalaki vraiment facile te mpo na nga et puis makambo yango yaki kokuta papa aza anakin papa yaza anakin po azalaki awa pendant baconfinement nyonso alekaki nango azalaki awa eye kokuta ye awa makambo ye kobima biso mpe tomoni yango kana net mama Flore abali mobali ya bato po mobali ya bato yango nabalaki ntango tosali fiançailles na 2014 mwasi yango abimaki te alobaki babali mobali na ngai nde tomoni ya baconcert na nga mosusu oyo ebimi mobali mobali ya bato nasali prédote na nga na 2014 nayo osala dot civil religieux nayo osala yango nyonso na 2017 ebimi te eyobimaka na 2020 ozomona 3 ans après mariage donc nayo soki 5 ans après prédote donc voilà pour nous laxaki makambo liputa pourtant ndenge balobaka ki abali mobali bato abali mobali mutu nyati nga mariage na nga eleka na internet et ça la baisse na YouTube et talama vraiment makasi donc basi yango bazala wapi tangu prédote leki tangu religieux leki après une année 2 ans 3 ans ayeko bima abali mobali na nga na yebaki te est-ce que ça normal on mona kake bandoki bazé belé na internet donc YouTube ezala nango ya bandoki YouTube eza ya bandoki donc soko bio landa nyoso wana opete mutu ngata makambo bimaki na kombo nanga en tout cas na sailaki sagesse nanga et puis tellement nazala na ba conseiller nanga na ba conseillère ya bien ebelé vraiment na pesi merci na grande sœur nanga propre la grande oazu bâton de commandement ou a remplacé maman l'aîné de la famille Jeanne Bangu na pesi mbote belé et puis Fifi Bangu na pesi no mbote belé tango makambo ebimaki bato belé ba grande sœur ba benginga ba fanatique na nga ebele ba bengaki ba bonné na nga kute belé ba koti na chaîne ba lobi Flore to meka koyoka yo te o répondre tellement nga pezala nango eza nango ndenge nanga ato leki na YouTube lobi n'importe quoi pour nanga otika loyoka te donc oyoka pena ke to na système a fali poupa donc akipa kokolo donc leko lobi so lembi yo mona ndenge olalisa makamu nye donc ndenge yangeleka baloba basala be miso basala ba analyse basala bani mais batika lo yoka ata inanga ata onanga te na leka na loba tona sani nani ba collègue nanga mususu ba yeko ebisanga Flore tikela biso nzela to leka ba mesana ko loba ba loba ka bazema kasi ba loba to leka to loba ba nini na ba ngabi non so bolobi bo pesa en plaire do botika ngo ba loba ba sa analyse ba sa émission eleka na ndepeleka boye. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre le dernier jour de l'année bien sûr. Durant cette année, il a connu Oyo et marché Oyo Maman Flore Bangu de l'année prochaine en lobby. Pour l'année prochaine, c'est lobby. Quand on a déjà lobby, on a au salon. Par rapport à vie, médias, carrière nayo, ambition nayo, et l'on Oyo vraiment longtemps Oyo année prochaine et ça. Na préoccupation pour qu'ils la réaliser. Bon, ils ont vraiment marambé belé au temps sous l'année où à 2020 et salamité l'année prochaine à Sir no salango mais tant no salango ndi no benga yo ya no yebiso ke tali kabona linga na sala et ça m'a quitté yango salamisiko yango na lobiam donc na ministre moyen lo bango ezati. Là je dis mais Hervé à Ninel Chama maman d'amour Ninel Chama Lamborghini mais Hervé nayo et puis José Kingakati joyeux anniversaire à toi José Kingakati Bobby Arthur Morobo il y a bien il y a groupe Sinark José Kingakati un gars qui vit mieux au Congo joyeux anniversaire à toi de la part de Karsidiso et sans oublier à toi Maître Libikson Mwanza le 31 décembre moi na suka ya né oya botama Libikson Mwanza Maître Libikson Mwanza LM moto akanga nanyo atia na prison yi moto asalaka procès nanyo Maître Libikson Mwanza joyeux anniversaire à toi et puis sans oublier à Maman Nadia Meta
Les amis de FTV, maman Nadia Meta, joyeux anniversaire aussi à toi, maman Nadia Meta. Bien toujours, et moi, c'est Nzambé, Liboso Maï Nassimama, joyeux anniversaire. Et puis sans oublier, à Divine Caps, Divinesse. Maman, alors on y durant cette année, on est blessé au Makas en 2020. Paix à son âme, paix à leurs âmes, mes parents. Okay. Mes parents chéris, ma maman et mon papa. Celui n'a aucun nisango. Ça n'a pas si. Ça n'a vraiment pas si. Nazui potamo na vie nanga na habité ce qui est aussi quand l'on les sous na vie nanga parce que bazala qui vraiment cher pour nangai bazala qui va être cher et ba qui kaka brisque ndima kité puis na eba kité qui ba koka ki ko kende kotika biso boye mais nzambe mo kapesaka nzambe mo kapesaka et mo kazwaka voilà donc donc blessé nga makasi qui a un mauvais souvenir dans la vie nanga ono tika la bossa nango wana 15 jours eza liwa ba parents nanga papa na mama vraiment maman esika bozali nalinga abino ka mingi nalinga abino mingi na motema nazo porter bino toujours na motema na ngai et nazo senga nzambe ata mokile bandeli lisusu apesanga ka ba parents nanga parce que baza ba meilleurs parents du monde baza ki ba meilleurs parents voilà on souffle paix par rapport à ma dédicace maman Flore et ça rapassi qu'on perdre ma parent bon bala la fois nzela moi que ça vraiment passé maman Karine depuis quelque part meilleure venayo Philippine Miezi de la part de maman Philippine Miezi Bambote Nayo depuis quelque part et puis sans oublier à Gisèle la bratinoise allemande ma meilleure venayo vraiment et Lorette et Chibambe moi si Oyo appelle ça Valère et Alliance na Musabi meilleure venayo maman moi quelques dédicaces oh c'est souffle une paix. Merci beaucoup. On a... Non. Vous comprenez, voilà. Vous comprenez. Ma meilleure vie na ba onyo so bolinga ngai et d'abord na ba bonne nyoso ya Karine ya Mado TV na pesi bino ba meilleure vie vraiment Zambé ya pambola bino abatela bino. Ma meilleure vie na Karine Yemoko particulièrement Karine Yamado ou Yazwaki ataki vraiment na motema ya koyambanga ya kobenganga kona osala émission oyo vraiment Karine Yamado ba gros bisous et ba meilleure vie na yo et ba meilleure vie na famille nanga mobimba famille Bangu na kati ya Toulouse Jeanne Bangu Fifi Bangu Gibson Bangu Claude Bangu Faustin Bangu na kati ya Toulouse et na Tati Bangu na kati ya Luanda et joyeux Noël na ba famille nanga nyonso o baza libanda ya mboka na pesi bino mbote na pesi bino ba bonne fête nzambe apambola bino et ba abonné nanga nyonso ya Flore Bangu TV News na pesi bino ba meilleure vœux na bino nyonso bino o bolinganga bino o bosabona na chaîne nanga ba o pe ba sabona te vraiment na pesi bino ba meilleure vœux na souhaiter bino ba meilleure vœux tika nzambe wana apambola bino pe abatela biso lisusu tout monde lisusu 2021 na miso na pesi un grand merci à mon amour wana vraiment na benga ke papa mon amour na benga ke nyonso mon bébé et mon chou wana penza consolanga makasi a consola motema nanga vraiment et surtout na liwa ya ba parents nanga atika kingata zalaki nanga wana na vandi na ye pendant 6 mois donc dadi fundu mutu malamu na kati ya Crey
Nzambe apambola yo, Nzambe apesa azongisolo ya mingi, apesa yo o simbaki te na 2020, apesa yo yango, apesa yo ya mingi, abakisela yo ya mingi, atiaka yo l'air nyonso na ba prière. Et meilleur V à ma fille chérie Magali Bangu, Magali Bangu, Meje Bangu, Janine Bangu, Rite Bangu, Laetitia Bangu, et Serge Bangu. Et un grand merci à ma grande sœur chérie Fideline Bangu, maman pasteur Fido Bangu, et Mobalinaye Dodo Bindele, le directeur Nakata Ojefrem. Vraiment, joyeux Noël na bino nyonso, joyeux Noël na ba onyoso bolinganga, ma copine privée personnelle Nakata Belgique, Diallo Chicha. Ba meilleure vie na yo, ma copine privée lisusu o na moni Nakata Hollande, Nadine Majestique Léonde. Moi si Nzambe na pesi o bambote belé pesi bambote na ba collègue na nga nyonso bazali banda Metampinga Igor 2 minutes moi ya chérie atika nga te nyonso so likambo ezali nani de Londres. Voilà le Sida Bilele na pesi bambote belé Amanda Feza Macroza na Katakin bambote belé ba Janify Eric Kenzo donc Tokota de Lubu. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Pourquoi besoin de la vie? Joël Bosso lamba na vie. Pourquoi bon? Joël Bosso na lamba na vie. Événement où ça là que on lamba bilo ndé mbalia. Ndamo mbalia. Ça veut dire quoi? Zaki écoute événement té. Joël Bosso na lamba na vie. Zaki na âge à 10 ans. OK. Mama biso auté wenze atikenga bilelo sa tourno ya olamba mabi mama na lamba nyinya nga mwa muke babi mwa muke mwa sazala muke te mwa sazala munene ba yana onyonso ya basi po biso toza 5 filles 6 garçons ngande mtu na suki si basi donc liboso na nga basi baza 4 donc ngande na suki si basi na za 9e na famille na sima na mibale mais mibale na mibale voilà donc ya no nyoso ya basi babandaka bongo na ba age ba 8 ans 9 ans na banda bana na nga nyoso ya basi bongo abi mama bongo 10 ans oyo nga abi okolamba mama ke wenze asombaki soso ayi nango abi lelo olamba soso mikonyo na lamba ko mona ngande la lamba no la kiso loko te nini te okolamba ngo yo moko okobanda ti okosilisa ben nazaki na choite na zwi soso eloko epesenga mwa pasi za ikokata na kati yango kaka bongo bongo nda bandiko la kisanga te bakata soso boye te soso fuko kata boye fuko kata boye soso normalement il faut qu'on bimisa ngo 8 morceaux c'est 8 morceaux te 6 morceaux ah d'accord ngala kata ki on se ki 10 mobimba mike et yako sala ki na eko lamba en tout cas na lamba ki bien na lamba vraiment bien parce que na bana ko mona maman ndenga lamba ka voilà mbana ngali beso na lamba la vie papa biso ali bilo papa féliciter ngabi ah ma fille bien préparé. Et ça l'année ni moi si alambi biloko est raté. Alambi bina biloko bina ke bini kito côté. Ça la mabé parce que moi c'est encore raté te. Moi si oyo ba ekolisi ko lamba depuis bon mwana jamais encore raté. Lo ba biloko o tam susu za neti nga plus lo za la tam su ya bikolo mususu de ko pesa nga moi pasi. Mais biloko nyonso ezaki o to lamba ka vraiment. En tout cas il lo ça m'a passé ça te. Moi ça dit bala olami pena biloko bato tout ba kuta ba okongo ah beza kitoko eza bien parce que zili pena papa na biso ya lia papa ye wa bone kolia aboko lia abo ameka ta omeka meka ngote jamais ça no tomboka makasi no tomboka makasi oboya no poani ko yomo bimi na tongo tiki mbonga wenzo bilamba opesi programme bilamba boy chéri olia nini na olia boy na lambi siko yo liete ah non poani no tomboka oko nga okolia skolo tolia mapona Karinya Madu TV Flor bango akolambela bango nini voilà babone à Karinya Madu TV lelo na lamba kaka nini na mona pe mama biso bandala bango trop ezaki liboki mama ndo sapo mama za muswahili donc andosa la mingi andosa la papa mingi liboke mbisa mai et puis atie mpose na kati
Donc voilà. Oh, c'est possible. Il y a un peu Les akitoko, hein. C'est le long lambo mekango. Les akitoko, donc maman bande ko lamba bongo. Et ngamo pe na koma lamba ngo trop. Voilà le long lamba ngo. Na lamba mbisa mai nzombo. Lamba nzombo batie na sali nzombo ya liboke batie pose na kati. Batie solo na kati. Et si peut donner les bleus au théâtre. Blanc à ta théâtre. Que tournage on théâtre à l'ambaye. Tu as baigné dans naku, a baigné c'est un rendez-vous que dans naku mais au coup de la. Belé, déjà. Dans ta deux cas, ouais belé mais tant qu'à dire. Nalia déjà ma copine privée hein ici péchant à Black Line. Nalia ici péchant à l'ambelanga ponda baluba. Ponda baluba ya okalinga. Ponda bakalinga. C'est quoi la somo. C'est bon ben là. Na biso mbana leki. Nga leki na lamba. Leki na lamba. Na leki na lamba. Yes ka lamba yiwana ezaki ya dini na bango ekolo na bango. Ponda baluba ya okalinga donc ponda kangama ezanga supu. Maman exi pechanga Black Line ma fleur ya leki na lamba. Na leki makani. Kemi wana ici là. Après nous sommes yepetanga oyo lo baleki ngai. To tala sikoyo. Bon, toi j'étais là pour que auto kende wenze, tout ça va bulo mam tout. Le thème les 31 tracasseries ça vraiment makasi. Makasi transport passe dans le colonio sur transport ça passe. Paiement, auzora ton ya pour tracasseries on a caméra bakse sous couvre fina bakashi ni mambebele belika. Maintenant la question tout na kayo répondre dans la souka. Question est ça la chambre, la cuisine, le bureau. Quand je parle du bureau, tous ont sala. Et là, on y est garda kadibala. Le raisonnement est sur ça. La chambre, la cuisine, le bureau. Garda moussala, garda bala. Donc, yo raisonner bien sur ça. Bien déjà dans les commentaires, mais sinon comme ça là, déjà dans les commentaires. Là, je dis un grand merci à toi, Michel, à l'influence saoudien, le Kola Mobimba. Il pas né et à car mon bimba yanda moya raté donc et puis maman Betty Luzolo moi ça permet bon boté dans la France maman tu vois qu'il y a un petit wenzi là problème ezate kitoko ngana bien to kutani na toko présenter ba biloko o maman Flore a route à sommer biso ciao. Voilà, mbisi na ngai yango oyo ezali nzombo na ngai asombaki yango ezaki ya mobesu ya kotambola babomi yango na ye nango na sukoli yango bien na baboli yango nanu na makala po elongwa bekai po tai wana elekaka makasi mingi donc faut kobabola yango na makala po soko baboli yango chezi soko baboli yango mbala moko ntango ozotya boye bekai ezolongwa. C'est ça. Tina na baboli mbisi na ngai na tiango na makala yango wana po elembisa ba ekayo nyonso nazala na facilité ya kosala yango po eleka ba ekayo ebele. Bilenya boye so na terrain nyama activité aux angles sur wapi
tolobi to sololi bo ki maman Flore alobi ozaki katinaye pe apesa que un sentiment déjà cuisine siko to siko yo to mona makambo aloba ki soki pe eza ya solo maman vous êtes dans la cuisine babilo mso tenge bakombo na kuna meza batu msupe bayoki ka kombo me bayebi yango te voilà quand na lobaki wana nazolamba lelo mbisa mai nzombo nazosala nzombo ya liboke na pose tokolia yango na kwanga kandi na lobaki pose na biso yango oyo eza déjà awa na masali yango te na kolongola bablo ezala pe na salite te donc na kata kata ngo kapo ebimisa mo mafuta nango nde na kotia yango na kati ya mbisi nanga et puis nazali na solo na biso yango oyo nazali na ndembi ciboule yango oyo nazali na poivron yango oyo nazali na céleri persil céleri yango oyo naza nango nazana ail na biso na tout yango oyo muscade na biso pe yango oyo nazana cube na ngai na ocha cube moko po esala mwa goût cube na ngai ya mobesu yango oyo et puis nazali na oyo ezali goût ya crevette motofa 3 mbisi bia mère on est déjà rosala ngwana déjà kende ce qu'on a mère ningi arosala mbisi na ye mona vraiment makamutu eza complément ngana ozonga à chaque fois ce qui eza moi question moko boye loko mo za comme spécial na roya pour que to faire découvrir ba landi ya Karine Elubu. Voilà, merci pour la ligne na tout ananu bablo na ngana tout ndembi na tout céleri na tout pe poivron nanga et puis na bossa ni kutu nazana pardon. Voilà, naza pe na tomate mbuma. Na osala ngona tomate mbuma. Bon mona na tout tomate mbuma, bon mona kaka la na tout biloko nyonso comme ça na obenga yo oyo otala ndenge na osala. Merci, ngana bien to kutani juste après gloire ngoma motofa 3 sala musala na yo au faire découvrir na balandi ya Karine Elubu ma merveille au maman Flore abombeli bango. Merci. Catégorie meilleur talk show. Les nominés sont Karine Elubu, Karine Yamado TV. Oyo matungulu na biso nazo tutango po moya kotia matungulu ya kokata ezate toko les liboke il faut toujours matungulu ezala ya kotuta yango nazo tuta matungulu na biso kotia yango na kati ya liboke na biso ya mbisi na pose. Voilà. Catégorie meilleur talk show. Les nominés sont Karine Elubu, Karine Yamado TV. Maman Flore naye n'a pas qu'à chaque fois sur na moi eloko moko boye pour te éclaircir ba abonné na kozala wana to comme une étape ni siko to comme une étape na sali déjà mbisi nanga bon moni déjà na touti bablo nanga nyonso o ndembi nanga na céleri na sangisi o poivron nanga yango na touti déjà na niki o piment na touti to tchana kati ndembi na lakisa kibino nyonso et puis tomate nanga yango wana na touti nini pose nanga yango wana eswaka pose yango te swaka nango te swaka tenga na sali yango déjà na kati monte na kati yango boye kata moko mafuta c'est moyen ko za kata moko ono ekatani te non nyonso na sina kati lakisa nani bakata yango po msusu te bakata yango kana kati okaboli yango po ebimisa mafuta nango nde ba mafuta ebimi guna yango penza yango wana na mafuta okati yango ka boye bakata yango boye kati yango boye ezala nde makasi kati boye monde katani ebimisi ba mafuta ezala mo ba salite moko wana obendika mo salite wana olongoli silisi parce que mafuta oyo eza rejeté pardon kitoko na ngonde yango na mafuta wana ti oui yango pe nande pesa ka goût na biloko voilà donc wana so obwaki obebisi so obwaki mafuta no bebisi yango wana nde to salela rapo ko tango na kati ya mbisi pesa voilà na ina tia déjà biloko na ngai tsaka na gloire ngoma na assistance gloire ngoma tia biloko na ngai oyo poivron na ngai tia yango tia poivron na ngai voilà zui ail na ngai muscade na ngai yango na tie nazwi ail na ngai pe yango na tie nazwi ail na ngai na tie et puis nazwi ndembi na ngai ndembi na
ndenge na céleri yango na tutaki yango nyonso esika moko nde yango na sangisi. Voilà, otoni tobalola yango. Sangisa ngo penza nyonso bien na chaki mwa mai ko mai wana nde yango tokotokisela ngo mbisi na biso na makasa. Voilà, toki na biso yango yo azwi siko matungulu na ngai pe na tutaki yango azwi matungulu na nga che yango deja na kati. Voilà, ngulu tango pesa goût na biloko. Tomate na ya mbuma atier chango nyonso te parce que c'est belé ndambo. Voilà, après avoir kocha tomate on siko piment na biso on a tutaki na tie parce que mbisi esengaka piment parce que mbisi ezala zei. Pourquoi déjà na sina toki ça qui mata citron ezate et ça de l'autre. Piment il faut ezala penza ebele yokana pour et soit voilà. Et soit penza. Ngazo na pima lelo ni ce soir na kokango te. Pima il faut yokana penza po mbisi ezala azei. Senga penza pima ezala. Lelo kokango po okomeke lubu oyo ti. Omeke lubu loboko ya mwana Mswahili oyoka. Ndinge ezalaka. Soki esili na huile yoni na bosani huile bagu eza goût ya crevette epesaka goût na mbisi. Voilà, oyo pe ezali goût ya mbisi omoni badesine mbisi eza kotiaka yango mpo epesa voilà. Mbisi na biso bokoyoka liboke na biso. Déjà parce que goût ezala na mungwa. Après nazwi cube na biso moko natie. Cube na biso oyo epesa goût na kati ya mbisi na biso. Amungwa pe kota bomoi na tie mungwa te parce que cube ezala déjà na mungwa et puis goût wana ya mbisi na ya crevette ezala déjà na mungwa nango. Donc c'est ça. Après avoir kocha na zwi sikoyo huile na biso. Nazwa huile na ocha mafuta ndambo. Donc tout ça c'est fait ici. Donc ocha mafuta mkie. Donc soko nde eza boye soko meki yango omeki ka mwa soupe oyo okoyoka ngo goût lokwa basi balambi maintenant nous elamba mité eza na
eza na mobeso bongo ntango ekolambama ayaya donc obeta mpe wana eza boye na fufu na fufu eliamaka na nyonso na fufu na kwanga voilà mais mingi nde na kwanga parce que mbisi ebongaka na kwanga obilia ya suka ya ne wow gu moko ya kosaka na te na yebisi yo alala kitoko voilà tozozwa sikoyo pose na biso tozozwa pose na biso tozotya na kati mai wana kutu kobanga no te parce que ezaka mai ya pose ouais eza nango oui maman merci pose na biso totya yango na kati mai wana ezaka ya pose yango moko voilà balula yango na pose na biso liboke ebongaka na mai vraiment ezala po supu naobakisa mwa ndambo ya mai mpona supu mai wana nyonso totya yango ntango totya na makasa totya mai wana voilà liboke na biso yango oyo déjà wow kitoko kitoko penza ndenge eza awa déjà esesili nango nde tosaisonne déjà biloko na biso nyonso nazozwa sikoyo makasa na obanda kotya yango ndambu na kati ya makasa na kangi après avoir kotya na makasa okangi esili ozwi yango otie na moto il faut etoka nanu etoki mpenza ekozwa temps ebeli so ebeli esili nde tokolongola sikoyo tobandi totie yango na mbabola tobandi kotumba yango ok voilà biso toza wana tozolandaka ndenge ozosala ti tokosilisa donc soki nakomi na étape nazwa makasa na ngai na bando kotya nakobenga bino bomona ndenge nazotya na makasa mpona kanga kitoko voilà merci beaucoup obeta yango mpe na coin na kwa wapi nazala eso na obeta yango mpe nazala na mwa mesano moko non natikala osala yango te oyo nyonso na bande komona yango ekala epa mama ok mama na biso défunte mama na biso mama na ngai akufa mpe ya son âme na bande komona yo ebi kaka basa baswahili balinga kolamba baza na lubu na bango balambaka ya bango moko donc na bande komona yango mingimingi mama na biso bande osalela papa na biso mona azwi asombi mbisa mai azwi pose asali e amoko azwi nini babenga yango nini ngulu asali pose na ngulu donc ba recette ezaki ebele mama banda osala ntango mama azosala nga mpe nazokangaka bongo nde yango nga mpe nakoma osalela papa merci mama Flora ndenge yango koma osalela papa lelo soki asali yango balandi ya Karine elubu soki mabe bocommentaire bozotala oui donc bacommentaire na bango ekosala nga bien baremarque na bango ekosala nga bien donc il y a des critiques na bango pe et ko sala nga kitoko makasi. Merci vraiment merveille à tous les abonnés de Karine Yamado TV et Karsiti sur Azawana pour nous recevoir la Bino Moussala. Babi lelo eza le 31 décembre, c'est la dernière émission de l'année 2020. Maman Flore a eu l'honneur de clôturer cette année. On a eu le dégâts. Glongo Moto fait 3, Tamoussa Maboko. On revient juste après. Catégorie meilleur talk show. Les nominés sont Karine Eloubou, Karine Yamado TV. Ma Flore, ça rend non? On a commis déjà la souka. On a commis la souka, on a déjà liboki nanga.
nazotia yango déjà na makasa. Open ngo tende. Ok, qui colle l'été. Puis alors qui colle l'été, non mon a cassé là on va en parler. Voilà, ko kanga ndeza la kalika. Kwa tuzaba na baswahili tukubunda mukaka kukanga. Nzotoka ngo boye ne kateli po ekotaka na supu. Voilà, ko supu wana nde yango mute kobelisa ngo. Donc veut dire pendant que ceux qui Gisèle la bras qui nuance depuis Allemagne père alingaki akende alingaki akende kinkolo na bino kuna Allemagne mama fleur alaki so neni kokase po Allemagne kinkolo Allemagne akende kazalaka na pale oyokende kinkolo Allemagne bakutani na miyibi mpe Allemagne oyibeli yo papa. Donc vaut mieux que ça lango yo moko na ndako eza nango facile. Eza nango penda facile, eza nango pasi te za pasi mais soko yekoli na yo yango eza facile. Neti baso yekola déjà yo la kisa bango déjà. Voilà. Eza facile. Etoka nde siko na moto nde to chabuna nsungu. Mère, tout le monde est aussi saisonnier de l'eau, tout papa, outil, ma makassa. Et au cours ça, m'avait montré, ce que ça l'a rappelé, n'a sali pe boye, a tchanda na nzungu, et la mami pe a balié, des arabes. Kasi wana le bozo lamba ngo siko bouillanti. Wana le bozo lamba ngo bouillant, mais ya liboke ezalaka boye nde eza boye. Au saisonnier ngo ka boye mbala moko tina moto tango tokisa ngo kobela na ngoti ko bela ndenda yo zotoka tango ezotoka na moto toki nde obela après ozu utumbi. Wana siko so lobi o chebo yo saisonnier bilo nyosa bo na moto wana comme siko lambi ko lamba. OK.
Bien lingala pene obabubila yani kobabola kotyango na moto esa neti moko kosala mokie kotumba mama mokie. Maman Flore. Ozo travailler kaka. Aite. Awa tokomi siko na étape tozotia baboke na biso na moto. Totyango na mai. Natie mwa mai moke. Natie makasa ya kwanga. Ezala mwa likolo po. Soyo tobito tiaka mai ya pamba. Odindisi maboke tango bando toka mai nyonso ekota na kati ya maboke yango totiaka boye plus totiaka makasa makemba baposo makemba uchecheche baposo makemba kwa baposo makemba ezate natieka makasa ya kwanga ekanga mai donc boke evanda likolo yango eza na se mai eza na mai ya moto mai ya pio non eza na oka mai ya malili siko totiango nde na moto po etoka Kana vapeur wana ça la prépé combien des heures donc les ambisi fait bela donc épices wana pe fait bela pose wana pe fait bela donc to pesa ngo kaka lokwa moto ezana makasi to pesa 1 heure du temps voilà c'est bon temps vraiment pour et bela bien boliango avec appétit tango ezo bela tango ezo kita desko to tsango na mbabola na makala pour que et zika voilà tous déjà résultat recette na biso OK dans une heure kitoko dans baka toujours to s'abonner na Karine Yamado TV Karine Yamado TV chaîne bolinga vraiment mingi parce que bilenga boyini pa ya maman dit que émission émission suka ya 2020 ah bon ngane na clôturer le 31 waouh ngane na clôturer babonné ya Yamado na asiri ezambala liboso bomona ngana leka na chaîne ya Yamado même na ba théâtre même na émission mais lokwa na sina fungoli nzila boesili donc ngana bino to bando mona na mingi na ba fanatique na nga oboninga vraiment Flore Bangu donc artiste na bino préféré bozana na ebiki boze belo boninga ngai bozolo baketo mona kete voilà na bala comme fier non même pas ni ba le bakanga na sina maloba na voilà donc eza question de fierté eza ta mususu makambo belé na utaki na matanga boyebi na utaki kokufila ba parents et na soit qui moi pose na baki vraiment na travailler na mité ti na silisa na nous moi ba pota wana eka ukakauka voilà siko lokwa makamnyo cecily ba pote kaoki et voilà ma ba siko musala nanga donc bomi tungisa mate za fierté zeloroté boyebi kenga nazala nanga muta fierté boyebi yango très bien nazala muta makambo wana te donc c'est ça siko na bandi penda boulot nanga c'est ma cousine bolo ni anda un peu en difficulté bolamba moi si en tout cas bon nga pona nga vraiment difficulté na olamba ezala te sauf ka kozika voilà kozika kaka en tout cas en dehors kozika en tout cas l'autre peut ça nga passe na olamba ezate parce que moi si abotama po alamba moi si musala moi c'est ça cuisine siko équipe ça biso pas point parce que to yekola ngo banda toza bo mwana banda toza bana mike ba tozo mwana ba maman nde bazo sala tozo yekola et ti tozo kola siko elo nini et ça là difficile wana donc merci pour répondre déjà à la question on a posé que na bandeli boyebi que na question posera to poser ko na bandeli nous répondre dans les commentaires yepe na suka akopesa biso et na chambre na bureau na cuisine nini egardaka libala donc toza wana tozi la réponse na bino il y a invité borozango na suka gwango moto fa 3 musala boya bomi tungisa mate wana eza nango ya ndaku wana eza voilà wana eza ya ngai moko ya ndaku o ndeza ya bénéfice na nga bakolia maman tu es lisusu boye lisusu voilà donc comme il a avant dernière étape OK étape
ya va ya suka yango oyo nazokitisa nazofongola nzungu moni liboki nanga déjà tellement etoki mingi 1 heure du temps déjà koki échanger peu déjà couleur liboki po yebango mona ka makasa échanger couleur comme chocolat voilà liboki la biso etoki déjà mingi asi rese beli déjà nalingi nakitisa yango sikoyo po natumba ngo kotumba ewumelaka nango te nazotia yango kuna na barbecue natia makala moto kuna etumbama moke ata mwa 15 minutes moko après tolongoli na biso ebeli nango. Merci maman Flore ngai pena na koya lisusu ate ti air to na table OK c'est bon. Est-ce que makambo na yo est-ce que makambo na tumba kaka na tia ba sani pour miso mona solo pesa na siko ne le lemo okokata musabilo. Merci vraiment bon bibo côté toujours kolanda émission à Karine Eloubou et ça c'est la toute dernière émission il y a 2020 parce qu'on est déjà le 31 décembre donc lobby to comme déjà les premiers comme année mususu ngana bino to kutana kaka na ya présentation il y a recette la biso tant aux table to voyez ba ebongi to ebongi te. On a bien tout kutani na air to présenter recette na biso finissage. OK. Catégorie meilleur talk show. Les nominés sont Karine Eloubou, Karine Yamado TV. Catégorie meilleur talk show. Les nominés sont Karine Eloubou, Karine Yamado TV. Bel et bien, c'est l'heure de présentation de notre recette du jour. Tout le monde déjà parce qu'il y a déjà pour sentiment bilo qui est tellement mingi. Parce que l'écoute micro non bon appétit à tous. Merci. Okay. Est-ce que maman, tel que vous mangez là, au salon pour n'encoyer ça dit résultat, il y a une nourriture. Papa. Tout le bassous ni. Donc au bal baba qui ni baba tokos. Blanc au tokos. Bota rande to dia donc. Elengi sukate. To comme ma fleur a bomi biso. Na posé namdis. Posé namdis. OK. Tolia et puis Nasuka to couper sa résultat par rapport à le lait mokelo. Merci.
Ma fleur. Comme cocheté. Mais avant la panayo, il y a l'intervention. Il y a biloko parce que on mi côté la kaka. Maman. Oui, papa. Tando le biloko. Et kende. En tout cas, commentaire, il y a aussi un tes papa. Donc, qui toko ma casse. Ok. Ça la gagne, ça m'a indégé ça. Donc, n'a posé donc. Tokos. Mon frère, tu as quelque chose là à nous dire par rapport à la nom de disquer biloko. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais c'est très très bien. Mes félicitations, maman Flore. Merci. Très très bien, merci. Tu as fait ça, ma Flore? Bien sûr. Boum. Maman. Oui, papa. Moi, là, au moins, on va marcher aux alans. C'est pas moitié, hein. Pour le bassouni. T'as qu'à lire avec un petit. Donc, tu en tout cas, moi, je suis né. Ma Flore. Papa. Nous avons depuis les bandeli. C'est qu'on a commis presque à la fin. Quand l'émission a l'histoire. Dernier mot pour l'émission à l'élo. Et puis, il faut que nous clôturer cette année. Dans l'émission, il y a Elubu. Vraiment, merci beaucoup. Na batine se bolanda kibiso babonné na biso ba fanatique na biso o bolanda kibiso dès le début to banda ki émission o bomoni bino moko mbenge na lambi na uti wempe na ye sali mbisi na ngai ya mai nzombo na pose na solo bomoni bino monde na sali yango na tie tomate ya mbuma na tie ai na tie cube na tie piment ya mobimba et puis piment mususu na tutaki na tie huile na tie muscade voilà na tie ndembi moni ndenge na lambi to banda no banda ne banda tina suka donc etikali siko nyose pa na bino boloba soki na lambi mabe to na lambi kitoko parce que ba invité na nga basi ba lobi ke non kitoko siko etikali na bino na ba commentaire ba critique ce qui ezali na roboya te place au mona ipe na baby saki obite fast pas ça la boy vraiment na zawana kapo na bino na royamba nyoso pe mbala sima na kupona ça voilà le bio dédié biloko et pe mutu moko ezanani so le bino dédié yango pe mutu moko na ko dédié yango et pas ya dadi fundu mutu malamu wana benga ke mon cœur. Voilà. La toute dernière question, Zaki déjà posé, mais juste qu'on y répondre, monsieur Ntoroba qui est bandeli, la chambre, la cuisine, na bureau et le connu est gardaka libala. Na chambre, na cuisine, na bureau. Quand je pars du bureau, dans ça la liaison il y a Moussala. Donc Moussala. Ah, que ça on m'a cassé hein. Pour ngai ezali faut comprendre ngai moko to mibale selon en tout cas selon ngai eza chambre voilà merci selon Fleur Bangou ezali chambre et selon vous c'est quoi vous savez déjà dans vos commentaires tout est bien qui finit bien Zaki vraiment na essengo il y a ko présenter les bino émission il y a lelo il y a le 31 décembre 2020 et c'est la dernière émission et vous allez enregistrer dans l'année Oyo. Nous avons dit merci dans l'année Bateau Atibiso. Kobanda le 1er janvier qui nous le 365e jour dans quelques heures Tozo Kota année Mususu Yasika. Je dis merci à Michel Lenfou, le grand saoudien, partenaire officiel à Caresse dit joyeux Noël et ma bonne fête de la Kaka. Et puis sans oublier à mes parents, Achidi Soudimani et Oumela, mon papa. Un grand merci à directeur Dodo Bindele Nakata Jeffrem. Voilà.
mobali ya grande sœur propre mama pasteur onga benga mama pasteur mwasi Nzambe Fido Bango. Voilà, il y a bino yango wana. Un grand merci na famille Bango Mobimba na Toulouse pe na Kinshasa. Ce que monsieur c'est plus ça qui bino bo pesa merci na nkolo Yesu po apesa ki biso pema et pourquoi pas à Karine Yamado pour essayer une société dans comme Karine Yamado TV et à Blanco Mamoto fa 3 mutomoko a sala misala ya bato misato Blanco Mamoto fa 3 merci vraiment dans assistance na yo na réalisation na montage merci vraiment na Osa na Karine Yamado TV et pourquoi pas à moi-même Carré c'est dit société là pour vous trouver cette belle émission dira toute cette année et Loubou est nominé parmi les 6 meilleures émissions beau voter pour bientôt là bazo ça la remise il y a un trophée et nous allons le 7 février le jour il y a anniversaire il y a Karine Yamado ce qui peut gagner trophée et qu'on s'allait vraiment qui toque fête et qu'on s'allait double ngana bino tokutani année prochaine na oyo akokoma au revoir. Bye. Awa toza et pas ya Nicole Malonga la patrona ba solution sur ezwama pona biso mibali bandurance faiblesse sexuelle et kolongwa bo pikiliki et kozala agrandissement ya 3e pied nyos eza kuna et pas ya Nicole Malonga la patrona awa toza et puis oyo zotala moi sinon pas kokoma nango awa toza pour un grandissement ya kibokolo ezali produit awa toza pour banduta donc ezali crème ozo silisa banduta en tout cas soza banduta ta ndenge nini et face à kango goma pena banduta elongola pe batache ya hydroquinone sala ki mabele masoko ba hanche mipende yango eza 2 sortes awa ezali awa toza yango yo. Catégorie meilleur talk show. Les nominés sont Karine Eloubou, Karine Yamado TV.